Pasteur Walesa Ebiseni Tala Simazonga moto changé. Yami ça tu peux aussi ça. Guy Azali envoyé à diable. Guy moi les gars envoyé à diable pourquoi Walesa à côté na sa mbeto ya Guy deko baba zo zela ekuna. So ne ba okata mi sapie. Eh ba koba wana. Ba koba ko mami no boy. So ko tchela ba ne ko nya nyata Nzambe. Si to Guy Azali envoyé à Satan. Azo sa publicité à Satan non pas publicité à Nzambe. Guy mo les gars azaki moto ya kisi makasi pe azaki eleve ya idingwe parce que mon le cas baza maison moko mwana na ye kama di mon le cas mbongo ebele dingo grand féticien na l'arte oya mbongo ya dingo kama makasi obeta bato bibotu na biponda le cas alukaki ste pona ngai ayaki epa ya Nzambe te mais ko sala défi na monde de ténèbres ni ko ba kwesa basana Nzambe détruire Guillaume Ozob Sambu Sande Christ. Saul a mérité de toucher Yesu. Hein? Akutana ki na Yesu papa. Miracle. Yamba. Ozo yamba nini. Ba oko yamba soki moto ki lo banza mende ozo yamba nini. Non, nganga pesa bana papa. Bano ya nganga. Okomona tala mutu monene. Tala maboko to lembo. Apesa ngaye. Ben oye papa misima banga monta banga ye. Ngala banga ye dingo banga ye. Eh, ozomona yango moni benga ya ta sikoyo azana loko saka akime pa wale saponi ana loko te Yesu ne orgueillé mama na kamunga ngasoko pere mutu soko siko pere mutu ayeka moko ko sa considération ko sa suivi bango ko bakoma na bambongo ya mabe bambongo escroquerie bambongo yango ozomona ke Soni aza prophète te wale za prophète te Mogisho a prophète te OK Tokeli susu oyo cette mairie nani walo musinga za prophète te tokeli susu oyo tokeli tokamati nani Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Entre nous. Focus sur l'actualité en République démocratique du Congo, Kinshasa, capitale, là où nous sommes. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, les autres Okiti avec force et pas le prophète du peuple John Ngefa. Oh, bon, mais ça, nanae, parfois, ils ont symbole à la question, oh, ils ont monsuso et tout namaka. Eh bien, parce qu'il y a des monsali ya nzambe, toko meka bongo, koleka quelques minutes, nae, pour na ko meka ko symbole à bongo. Bah, question pertinente. Moi, Mboka, John Ngefa, bonjour. Bonjour, monsieur Raphaël Nzambe à Pambolayo. Nkolo asala, nandengo bimenge na tongo pour la koloba makambo ya mboka, lokumu masando zonge pa Nzambe parce que soki Nzambe te, yeba Nzambe ne mokonza Congo. Biso tout dans locataire. Oza ba immeuble, oza ba milliards, oza locataire parce que mokolo Congo est Nzambe. Pe Nzambe Congo, Nzambe na contrôle na Congo. Alors, Nzambe a la contrôle ya Congo. Question liboso ezali ya koye d'abord ndo lobi Nzambe a la contrôle à Congo. Congolais azali kolela. Congolais azali na pasi. Ba pasteur bazali kolé, bazali ko organiser ba culte na ba culte pour na ba pasi ozali koleka na Congo, pour na makambo azali koleka na Congo. Mais Nzambe, est-ce que question batobeli bazo tuna pe est-ce que makambo ozoleka na Congo vraiment Nzambe azomona toté? C'est une question en fait ba Congolais pe bazali komituna. Merci Mingi Ndeko Raphaël, tukotanga ma commune Nzambe, Lamentation chapitre 3 verset 39 qui dirait les choses arrivent ça que l'Éternel donne. Nzambe tozo sambela Ndeko Raphaël azali omnipotent, omniscient puis omniprésent ayebi. Omoni Nzambe amona te pona nini? Nzambe azoko mona azoko yeba. Nzambe atikela bato mabe temps ebele po babongwama. Po babongwama Nzambe alingi moto mabe akufa te. Alingi liwa bato mabete atika temps ebele babonga soki bangi ko bonga mate alors Nzambe akopesa Romains 6:23 les sadi péché c'est la mort. Nzambe pe ko fungola susu otobengi Galates chapitre 6 verset 7 à 8 c'est que l'homme aura semé il moissonnera. Il est là azomona quand un malheureux crie l'internet écoute et il quitte. Donc Nzambe azomona ndenge nini Nzambe ayena na contrôle na kati ya mokili nano parce que enlèvement église salemi na noté. Jésus est comme un roi sur la terre. Mais Bible 1 Jean chapitre 5 verset 19, nous sommes les enfants de Dieu. Il faut savoir que le monde est sous la puissance du diable. Il y a un moment où il y a diable. Au monde du pouvoir, il y a diable. Le pouvoir du diable, il faut batoba nyoko ma mingi. Et tant que batoba nyoko ma mingi.
nde bazozwa reine na bango. Mais ndeko na fa pour kosukisa na motuna na yo tuni la elobi na biso Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 4, chaque chose a son temps. Tango ya Nzambe koki, tango Nzambe alingi kobongola makambo na Congo koki pe bokomona miracle na Nzambe à bientôt na kati ya Congo démocratique. Nzambe alingi bongola Congo, alingi bongola nini, alingi sala nini parce que récemment tout le monde a ba réseaux sociaux hein, il faut que le bango ouvertement moko ya ebita zaki mosala ya Nzambe to zaki nani alobi que président en place a okufa. Au monde qui on peut na ba réseaux sociaux, apesi na date, apesi na heure. Finalement qu'est-ce qui se passe avec le prophète ba prophétie ont raté pe. Ce sont les fous joyeux. Namona ki yango et j'ai dit à ma femme na bani ko seka to prophète to prophétesse. Wana ba prophétesse o ba benga bango ya ba frondondo geste di membo. O to benga ba prophète azako bembe. Azako bembe. Azako bembe, azako bembe. Mais comment ko le ba chef de l'état coup en place yo sambela pona ya bongwama. Nous sommes là pour chercher la to bato ba kufate. Nzambe mo kayaki pona bato mebe bongwama tango na mona ngona sekaki na bio moni ndenge to beta ba poto donc botika ba vrai prophète basala musala na bango yo mama to papa na mona ki yango yo kende diacre kana tanga mabonza ubakana beta chaka chaka Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa mais moi comment il ba apesa na ba date si ko yango date wana échoué et simbité maintenant on dit quoi todo fing sans Nzambe tika quand on voit loup on parle de loup on voit saké. Tika mutu na moto exercer musala na ye na Congo makambo yo tambola te pour nini ye moko apôtre ye moko prophète ye moko évangéliste ye moko pasteur ye moko docteur alors ezali na sens moko te ezali na sens moko normal te alors tango tozomona biloko ndenge ezopesa soni na œuvre ya Nzambe tango na monaki akufa lelo pe Kabila nga akufi te lelo pe événement mo esalemi te ezali soni ba kotel ma suna réseaux sociaux bakati nango te papa botika mama papa botika ba ventile o bo sala ba ventile Nzambe ala ba vrai prophète na Congo autre ba sidi l'internet na monsieur prophétie ni moko na lobe salema na Congo te ozomona yo za témoin na ngai oza témoin na ngai alors boye eza mabe siko soki chef de l'état kangi bato wana boye mutu mabe parce que mutu alinga diwa moto te oyebi mokolo Kofi Ayemba ata mobange akomi tanga kufa lingaka liwa te mayebi akokufa yoka Kofi nayoka Kofi te tozonga te ba Kofi poto te ba tuti Kofi ba moto apelenge nduti yo pasteur yoka Kofi mate amuna de garanzera kangi matoyi ba boni ko Daniel tel yebisa na chanson Kofi pe ozio balo tango to bimaka na nzela to yoka zonga sima zonga moto fere alobi lokuta alobi lokuta mais bato batala sima bazonga bato koyoka na nzela bakanga na ndako na ngai betaka te mais tango naleka nakanga matoi te nayokaka yango ozomona Kofi wana moka biso na mwana mokonzi akotaka boloko te Zaiko na Kofi olingaka nani nalingaka bango te bato nyonso ya pelenge ndu ezala Zaiko ezala Kofi bato ya pelenge ndu bakimbutu alingaka Zaiko mais ngai kuna naza te ngai nga moto alingaka Yesu ya maître na ngai alors biloko ndenge wana ndeko na nga mais bakofi bana Nzambe ti bakimbuta bana Nzambe moi je suis de fait papa oui mais je suis son prophète et son pasteur non aza mwana na ngai ayemba pe banzembo Nzambe ti sabe abulu baba na Nzambe j'essaie qui Jésus a rejeté qui était il est venu pour battre ma bé babonga motema alors eloko wala bisanga passe mingi na motema mais comment un prophète azopesa liwa ya moto ayebi ke so chef de l'état kufi briske mboko ekabani Élysée pa nosaka ba liwa ya bato ba prophète ebele ba nosaka pe liwa ya bato je me souviens pe Élysée akenda komona roi moko po annoncer liwa na quand même bon soka nosaka pourquoi le chef de l'état annoncer aluka qui est moko ton personnel pour ani azana ba service na ye soko zuete ba service na zali annosaka était pour ani to likambo songo de za ba faux prophétie alors omoni papa oyoki soki natangi mokanda na Nzambe olimbisa ngai natanga na Jérémie 14:13 parce que ngai natambolaka toujours na makomi na nkolo boye to boye te boye Jérémie 14 que dit la Bible 14 l'Internet dit Jérémie 14 verset 14 à 15 l'Internet dit c'est le mensonge qui prophétise. Mais c'est le mensonge bato ya lokuta
oyo ba ina esprit ya ko bembe bazo bembe so chef de kibo ya bangi po lukanga pesa ba milliard atuli atuli avec un grand lifobo na lifobo ko ma fobo oyo kinga alors bisubo il prophétise à mon nom. Je ne l'ai point envoyé. Je ne l'ai point donné l'ordre. Je ne l'ai point parlé. Ce sont les visions mensongères et les vaines prédictions. La tromperie de leur cœur qu'ils prophétisent. C'est pourquoi ainsi par l'internet, si le prophète est censé, sans que moi je l'ai envoyé, ils disent, il aura la famine, il aura la mort. C'est pourquoi là, il périra par l'épée. Toloba siko à présent makambo sous ezali kolekape ba pasteur également kaka ba pasteur tout le monde a ba réseaux sociaux moto moko azalaki pe prêt à ba musicien ou azalaka pe à un moment donné cité na makambo ebele Guy Moleka a sali ba révélation accablante sur pasteur Kabundi Walesa. Yo moni yango d'abord boni. Ndeko na ngai Raphaël pesenge passe na motema na leli. Alobaki na mama na longwa bilamba talingbanda na fana na chambre bana bakota te na lele pa nzambe. Mama ndi aboyaki alobi te moyo talingbanda ezate passe mangbanda ezai bilamba ba antiquité. Mais Samuel dans David alataki bisaki. Papa on bazolo talelo wana. Papa, oyebi makambo na nzambe messier, bosunga bato. Journaliste bosunga bato. Nalandi Guy Moleka. Guy Moleka azaki moto ya kisi makasi, pe azaki élève ya Idingwe. Parce que Idingwe ya lobi, Guy Moleka baza maison moko mwana na ye. Mais na kama Guy Moleka na mbongo ebele Idingo grand féticien na l'arte. Oye mbonga dingo kama kasi obeta bato bibotu na biponda mais Guy Moleka beta bato biponda na bibotu te mais ana la rebele Guy Moleka na bambongo ba yemba ye na ba papa wemba ba Kofi ba Juna Mumbafu ba quoi ba oyo ba Didi Kinwani ba oyo kaka nini ba Pacho ba yeba ni partout azaki ba producteur na makasi or que mbongo wana ezaki ya misala mabe yango ndeko na ngai mwasi mobali kolula voiture ya mutute Mercedes ya mutute kolele kamumote po yebeli mbongo wana sika zozwe utite te oye loko te papa ngana na yobo mobona na kola mais riche na kate esprit kolula oyebi te papa na ngai Guy Moleka alukaki ste po na ngai ayaki epai ya nzambe te mais kosala défi na monde des ténèbres to mona ka ba film ya Nigeria. On peut utiliser quelqu'un qui a des fétiches, aïe, uniquement pas quoi ça va ça, pas détruire, ben moi c'est Yesu. Guy Moleka yé pas ya pasteur Walesa. Tant que pas pasteur Walesa, alobi na bakisi. Na bakisi na bambongo na makambe belé. Tant que pasteur Walesa ayoki boy soi-disant azali évangéliste Walesa ayoki ndenge wana. Ça même, papa, allez qui s'en a délivrance c'est du processus, papa pasteur. 2 jours directement, pas, allez qui s'en a la télévision. Abandi ko témoigner, abandi la sabi ke ko bon marabo était papa. Délivrance, yali botango motoyer au sale cure d'âme. Na cure d'âme, on va faire na permanence. Permanence, toi, 1 mois, toi, combien? On va faire la permanence. Si ma compagne, c'est une permanence, monsieur, ben, tu sais pas comment on élève 24 heures sur 24 heures. Si ma 24 heures, c'est parce que tu as 4 liens, un cordon ombilical ou un 4 yang. Si ma tu sais comment on est 4 naïe, à comment les sous-pasteurs pour la deuxième, à cause la répétence sincère. Et puis pour la aïa, à sa répétence sincère, et les gars na parole pire ayo kalilo banzambe o est touché yé tant que touché yé à cause renoncer biloko wana papa moto soki ye moko alingi kotika te bola nanga ou bien sorcier moto ya bakisi apesi volonté atika te pe apesi réponse solo te akobika te délivrance wana ko simba te
po esimba papa nanga ifo moto andima soka ndimite ekosimba te ndeko wale sasala ki yango te kaka gia ko yakina bakisi pona delo yo ba église comme ba commerçant les pasteurs patrons ce sont les commerçants na loba na bino likambo mbala boyo ka yango ce sont les commerçants alors il pona pesa produit nanga yo moni bina watu babasi batia ka babenga linge et comment publicité na télévision oyo ndesuka o linge yanga zoko tie et ko bongisa ba bafumanga nyonso soko tsali ko sala boyo zo mo linge masu linge na mabe ba chinois o ezana kata na ba virus commerçant ça publicité na mais ce sont des commerçants mais papa vous êtes mon frère parce que moi je suis ministre de Dieu. Je suis comme vous, je vais défendre l'évangile de Dieu, je défends la doctrine du Seigneur. Mais papa, tant que directement, il y a la publicité. Publicité. Mais Yesu, tant que Bixaki Batalogo, Kende, Koibi Sabatote. Le plus grand, on doit recopier Jésus, Kende, Koibi Sabatote. J'étais ça qui publicité. Abikisaki Bato, Bakene Kote Batémoin, j'étais. Mais où il y a les lots parce que les commerçants, où il y a des côtés, 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 il y a des clients, ce sont des clients. Est-ce que nous avons tenu pour la clientèle ou pour prêcher la bonne nouvelle, sauver l'église de Dieu, les âmes perdues? Je suis contre cette truc. Papa, moninga na moko nzamba saka ba miracle extraordinaire mais les kakana ba télévision te tuna ba ta poto tuna ba église na ngai nana mama moko ta poto batindi ya liboma azoli ya banyai batufi bana papa na bibo pesanga 2 semaines elle est vivante abika azali oyoka na l'extrême télévision na komi na Pointe Noire moi na kufi il y a 21 ans bangi batia ye na kati habite na kota la prophète na yela sala prière papa aza vivant abota bana mine oyo kana na télévision non et ça soki papa wale ça dire non papa soki yo bondeli moto simbite ya problème na yote et ça problème na Yesu pourquoi forcer les choses tala ko forcer ba chose yango oyo la Bible zo bisabiso na kati na mokana la Malachie chapitre verset 18 vous verrez la différence ce qui sert Dieu ce qui ne sert pas. Différence yango wana lelo gi abimi awangani de différence et s'il était akomi ko teleme la pasteur Wale c'est parce que pasteur Wale ça azaki trop pressé ozo sa musa pasteur Wale c'était bon gi yo ozo sambu sande Christ Saul ameka ko toucher Yesu akutana ki na Yesu papa ozo komona ndenga leki lelo simbite mais pasteur papa gi abenga na papa ni na be soki makamona yo esi bianine na be ya benga papa etali na maître na maître etali moko alors siko ezo mona ke moto silite moto na batunango et pas nga comme poussière ozolanda yango nga mais comme akomate papa akomekate invité ngai la mort de Jésus na kufa na Yesu benga ye oye papa misima banga monta benga ye ngala banga ye dingo banga tina banga ye ozomona yango moni benga ye ya ta sikoyo azana loko saka akime pa wale saponi ana loko te Yesu nde mutana loko ozomona alors ngala ko lobeloko moko papa c'est bon pour ceux qui ne captent nango eloko ekosunga bato à travers yo alukoka parce que eloko yo ning sapoto ba bengi to kende wapi non là où il y a des faux il y a aussi des vrais ziabino ndebo sosola bolinga ba fulu wana fulu ebele okana dinga lobate ba fulu wana zakani masu ba nkusu ba évoquer ba côté na ba église ba fulu pesa bango kati na mbongo ozobona bon alors ba proposer ye soki otatoli ba pesa emutuka ba ko pesa bandako mais qui a plus de 20 ndako mituko oyo etango bimi ba belle ve bimi asika ba pauvre oyo nani papa mbate nini mwana papa mbanani emene kwa mambu baki ba partenaire na bango elobelo ko mbokote tango pe gia kena bikeko wana alakisi yango sikoyo eloko bomi gi nini po asilika suivez za la kite les pasteurs sont désorgueillés maman na kamunga ngasoko pere mutu so asiko pere mutu ayeka moko ko sa considération ko sa suivi bango ko bakoma na bambongo
bambongo ya mabe, bambongo escroquerie, bambongo yango zo mona ke gitanga moni ah pasteur wala sana ke pa nai. Adi ko mona ngai te. Akoma kate gi afachete. Oh, délivrance est simbité. Et simbité. Pourquoi? À cause il y a ma publicité. Guy à l'Ouganda, azuité, Motougana, azuité. Et puis jusqu'alors, Guy à moi, Sinabana. Et à mon rien. Alors, à télé, mais bandi koloba. Et puis. Pasteur Wale, ça. A corrompa kande pour ça, banane, naïs. Ngaïté, Guy à l'Obi, en Hollande, on a des vidéos partout. La corruption à Bango, Basalaka. Hein? Yango Mona, Mokisho, na. Dans l'église, bon, on a action. Apparemment, il est dans le bon. À action quand même. Même ici, il faut témoigner. La Bible est. Ngangabik Sarate. Ngangabik Sarate. Au lieu de ça, miracle, tout le monde va dans la TV. Ngangabik Sarate. Ngangapena Marababik Sarate. Agobik Sayo. Mais aux amis, qu'on les bélete. À récupérer. Entre nous soit dit, Nabi Ozara Moto et la vérité. Entre nous, Yosa prophète, tout ça le roi caméra entre nous soit dit. Parce que 4 signes, oui, là, c'est Kuna, ma besoin. 4 signes. Bon, 4 signes, oh, ma besoin, n'a qu'à dévoiler en côté, il y a liboso, il y a liboso, signe à liboso. Ba pesa ka lokumu na nzambe te lokumu na bango. Soko moi bandimi na bango azana moto ba pesa ka lokumu na nzambe te lokumu na bango. Deuxième signe, ils n'ont pas la parole. Oyeko toucher bato ba bongwam. Hein? Bible biso na Matthieu 10 verset 7 8. Allez prêcher, dites le royaume de Dieu est proche. Bato ba bongwam. Ko pa na bango ba terre repentance te. Et pas na bango bateaka la crainte de Dieu te. Et pas na bango bateaka purification te. Et pas na bango bateaka enlèvement te. Et pas na bango ba signe ba 7 signes prophétiques attendent de la fin te. Kaka miracle. Yamba ozo yamba nini. Ba ko yamba soki moto ki lo banza mende ozo yamba nini. Na ba miracle ba faux miracle. Okomona bango nganga pesa bana papa. Bano ya nganga okomona tala mutu monene. Tala maboko tu lembo appelle ça papa kuneza nango on m'a signe wana quand tu vois église deuxième signe troisième signe bango mira que les adem mbongo na mbongo seme e ko pesa mela yo sala boy bazo benga ba lopango ya bato tu ba riche pona ba escroquerie. Cinquième signe na église on a ki ndumbe za somme makembese na makembese kene otalate makembese odiaka na bango makembese ata 8 olandi papa évangéliste ata 21 3 papa ozomona ngo basinyo. Cinquième signe nini orgueil zo lakisa nini un Pierre na kena maboko na Nzambe oyo eloko ebomi bango yango wana chapitre 5. Que dit la Bible? 1 Pierre chapitre 5. Papa limbisanga etozo kena makambo elobi boy. Merci beaucoup na lingande boy poto kende lembo tobi misabo kuku. Et bisi biso boy. 1 Pierre chapitre 5. Zela papa nazotala yango. 1 Pierre chapitre 5 verset 5 à 6. De même vous étiez les jeunes, soyez soumis aux anciens. Dans tous vos rapports mensuels, revêtez-vous de humilité. Bon, mais quittez ça, papa. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Les pasteurs sont des orgueilleux. Ils donnent grâce aux humbles. C'est la parole de Dieu. Ceux qui passent à Wallace, Azaï Kotala Guy, Moleka, Nangonganyon, Sukolandelae, mais Makambo Bimite. Yami Balé, Naibisi, papa pasteur, Botika, ba publicité. Et Dingwe contre Mugush. Voilà ça contre ça. Botombo la combo ya Yesu. Mugush pate edingo en défi. En défi, bandakala. Botika botombo la combo ya Yesu, bolongo la combo. Ça n'a rien à edingo, ça n'a rien à voir avec l'évangile de Dieu. Ça n'a rien à voir botika biloko wana e ko zala malamute. Ya misato pona ko suki sa papa yonde kogi. Placide yambi yo. Ndenge osali na Mugisho okosala pena Placide. Nabi prophète Placide. Tokuta na Nazareth Patifani. C'est la même chose. Oyebi, ceux qui ont moni ngando, ont moni njombo, to mokobe, abimi na mai. Abimi ndisibo? Njombo na mokobe, abimi na mai.
ngando malade bondima parce que mon kobena njombo bavana na se mai. Ce qu'il a fait avec Pasteur Walesa, Pasteur Walesa ibiseni tala simazonga moto changer. Yami ça tu peux ça. Guy Azali envoyé à diable. Il n'est pas Guy Moleka envoyé à diable. Pourquoi il a envoyé le diable? A dit que dans deux combats dans Sambeto. Pas le bisangote. Pas le combats dans Sambeto. A dans deux combats dans Sambeto. Deux combats bobenga Guy Moleka tout naie. Bato azana de koba sikoya na Sambeto ne koba mi balé ya puissance ami bomba so bolugo lukaye na monde ténèbres ba ami kota kata koba ami singa sikoya zo sengani mutano misa koba wana ozomona ezali il est un envoyé de diable. Pourquoi tango soka mona ki délivrance ne simba quitté parce que ba sur critère ezali moto wa Guy Moleki va na permanence une année à délivrance, une année à délivrance, un vrai pasteur même à Placide. Hein? Il faut que Mataki mon le kawana bi akome pa na yo na bi pa oktika yo. La mission na ye akofinga pe yo ndenga zo finga. Donc une année de délivrance na ba zo sambela chaque. Ba zo sambela chaque jour na ba processus. Ba huile d'olive ça dépend ndenga ba pisi moto. Au moins soki di boko tout a pipi le sile ngengete. Au moins soki moto ba traiter mais akina liboma esili. Au moins so bo vandika boy. Mutu te bo vandika ka boy. Au moins na be abani mo wasuri. Ah bon, donc, parce que Hazard toujours non plus de diable. C'est le diable toujours. Parce que la Bible, 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous sommes les enfants de Dieu. Il faut savoir que le monde entier est sous la puissance du malin. Symbole entre nous soit dit. Guy Moleka, pendant beaucoup de temps, na pasteur Walesa. Ce que na denkoba. Ce que pasteur Walesa a moni bankobango tendenge nini. Pendant tout ce temps comme déjà peut-être. Pasteur Walesa n'est pas un prophète. C'est un évangéliste. Il faut là papa, sabinoko, yango l'église continue pour tout. Église encore l'eau et continue pour tout bouluyeke. Oh babenga bouluyeke. Yango babisu to telami miché pour la symbole le bananzam. Oye biro les prophètes. Donner l'ordre dans l'église, hein, et puis que zone qui s'abattent dans cela. Hein? Bagabis va qui vient de quoi na katemboka. Ba qui pas na roi David, ba mi yo tamboli, o beti makembe sinama kiki na mwasi ya iri. Hein? O tieze mi o kufu mwana wana ko kufa ya solo parce que David a une alliance na Nzambe. Mwana na kufaki. Ozomona, oyibe église, hein? Yo moko pasteur, yo moko apôtre, yo moko prophète, yo moko évangéliste, yo moko pasteur, yo moko ne ba Walesa bazali. Walesa n'est pas un prophète, c'est un évangéliste. Ba rôle wana moto nzamba la saka miso na basali, ba prophète ya solo. Rôle un prophète, c'est lui qui prend la pensée de Dieu, il transmet au peuple de Dieu. Il n'est pas prophète. Hein? Sony a la prophétité, Walesa a la prophétité, Mogisho a la prophétité. OK? Tokeli susu oyo cette mairie nani walo musinga za prophétité tokeli susu oyo tokei tokamati nani banzombo ebimaka na mabumu na ba nani wana aza prophétité na tangite ozomona banzombo na bampupu pupu azobima pu aza prophétité ozomona il y a des prophètes prophète moto ko écoute ya Nzambe soka vandi boy alors et puis prophète azaka na soni ya mutu te prophète azona orientation ya Nzambe ndenge bakoli bisangisa na bina pasteur Walesa akota na Sambeto ya Guy deko baba zozela ekuna so ne ba okata misapi. Merci Togo. Guy azali envoyé à Satan azo sa publicité à Satan na pas publicité à Nzambe pe bino bozo yambaye il faut donc ça Guy dans cela ce qu'il fait à Walesa hein il va faire à tout le monde. À tout le monde parce que la mission oyo Satan atindi azoluka repatasa solote moto azoluka repatasa solote ke bakisi akosala ko sambusa moto na Nzambe lokola sambusa été nazo ndimela Walesa te mais je défends la doctrine du Seigneur. Oyebi Bible lobi na biso na eloko moko na Matthieu 11:28. Que dit la Bible? Bible bisi biso boye monsieur Luwalunkoka journaliste Mayele ce qui est boy sala mokili na yo et lobeli biso boye Matthieu 11:28. Alors ngala ni otanga loba na Nzambe papa pona o za constitution parce que mission est chrétienne toujours contre la politique à la mingité
Nani, comme la constitution, le pasteur est belé peut violer. Violer chaque jour. Réviser la constitution. Mais Kabila a bâtonné violer la constitution. La constitution. Et lobby, Matthieu 11-28. Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai des réponses. Mais aïe, la bakoba wana. Aïe, la bakoba wana. Bakoba wana mamino boy. Soko tchela ba neko nya nya nzambe. Aïe na bango mais yoko ba bi ba tikali. Soki wale sa ko kisaka ngote mais benga prophète pasteur na msakoba. Donc dis ma bango. Et moi je te dis les choses spirituelles ça ne voit pas les ni. Ce sont les magiciens qui pratiquent kayango. Bande ko na ngai, obozola na ngai, je ne défends pas wale ça parce que to baye makamona bango. Na mona bato ba témoin na sida nazaki na sida na biki na nzambe walesa nazaki na songolo abiki na nzambe songolo bakufa bakende ba témoignage le couteau au bible nzoloba ce sont les faux prophètes Matthieu 24 ezolo bango alors tout ça on prend donc ça batonde ba lembate bo sambela na l'église bozo mona bato fulu wana papa est-ce qu'on est ma bécon mais ça ça me place à 5-10 personnes c'est là où Diaz ali pas passer on a abandonné dans ma bête. Merci, ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, Zalaki édition Moko Focus pour parler de l'église d'aujourd'hui. Question pour nous d'éclairer et surtout mettre les enfants de Dieu au cœur, au parfum de ce qui est vrai et réel. Merci, ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Dodi, l'enfant gâté, à la prise de vue. Merci à tous les abonnés de Vision Plus TV. Merci à Prophète Nguefa, Noyam BBC. Merci. Amen. Amen. Merci. Au revoir.